Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Maman Rosalie Lokosu n'a une responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokoyebisa bino tokotalisa bino lolenge nini Tshisekedi azali kolinga ete abimisa mobulu na kati na Congo, alors que makila ya ba peuple congolais oyo asi ya banda kotangisa utakala na mboka na biso atondi yango nano te pe azali kokanisa ete ba peuple congolais bazali kaka bazoba pona kolanda oyo ye akoki koloba. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko. Oyebi ete bato oyo bazalaki koluka kosala ba contestation na bango depuis utakala. Mais nzamba bandaki kaka ko confondre bango. Kaka bango nde na kati ya mokolo ya élection bango nde kaka moto baza ko kanga kaka babilete ya ba fraude, mais okomona na ba parti ya ba kengo pe ba kamere bato mosusu okomona jamais bato na bango ba ya tokangi moto bote kaka bato ya IDPS pe babilete yango bandeko. On dirait GC salama ki bandeko ba bomba ki yango quelque part ba tche bato yango na ba bureau de vote bandeko ezalaki kaka soki kaka na moment moko ba occasion pesa mi ale pa ba bimisi mobulu ba bimisi yango balobi botala bato bazali ko vote bazali ko frauder. Donc ba jeune nyonso tu esi yebanaki ba jeune bango esi yebanaki bandeko po ete tozwi ba fuite à partir ya Belgique nzoka nde avant ba élection tango nanu Tshisekedi azalaki na Bukavu bandaki déjà ko préparer équipe ya bato ya IDPS oyo bazalaka na limité ndenge nini bakokaki ko faire répartir bato na ba centre oyo bazalaki kaka uniquement pona ko bimisa désordre pe pona ko luka ndenge nini ya ko faire sortir ba bulletin oyo bazalaki na yango déjà avant. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko ete ndenge bozali komona bato bazali kaka rythme ndenge bazali kosala pona mboka na biso ndenge makambo bozali komona ndenge bazali kosala ezali bilembo basigne o nzamba azali kolakisa ete soki lelo bazwi Congo ekei na kobeba po ete bozali komona ndenge nini bameli diamba bakomemela biso bango bato ya lokuta bakomemela biso bavoler bakomemela biso bato ndenge na ndenge. Ndeko moko azali kokoma lobi ete bino bozali kobenga Tshisekedi boko respecte ete mendeko tika kolekisa tango na yo pamba. Tika kolekisa tango na yo pamba pe kobimisa pema na yo pamba likolo ya makambo ozali koloba yo moko oyebi tina na yango te. Bakobenga moto papa soki moto wana ye moko azali nanu ko se respecte. Soki ayebi ko se respecte nde bakobenga ye papa. Mais soki ye moko ayebi ko se respecte te na lokumu ya nini bakopesa ye po azala papa. Na kozongela lisusu makambo moko papa Roger alobaka na émission moko tosalaka na sepelaka na yango mingi. Papa Roger alobaka boye. Papa
Roger alobaki soki okei esika ya bato oyo bazali komela diamba okokuta bango wana bazalaka ebele esika bamelaka po ete bato oyo bamelaka diamba ntango bazalaka bavandaka esika moko baza na solidarité makasi ntango bazali komela okomona bajeune bazali bamikolo mpe bazali na bampaka mpe bazali wana me tala esika bato wana bazali komela diamba vanda kaka tina ndenge bakosilisa luka soki okomona esika moto moko abengi ezala ta jeune moko abengi moto moko azalaki age donc papa na ye kaka papa moko azalaki wana abengi ye papa babenganaka jamais bapapa kuna kaka ndenge papa Roger alobaki babengaka kaka vieille balle ou bien poro ndenge nini vieille balle ndenge nini ndenge moko mpe sikoyo tokoki koloba ete ntango Tshisekedi azwi kazaka na ye ya kibopapa abwaki yango na se aye na poto awa akutani na bato oyo bakulu na ya poto akomi meme kotinda bango po ete bakendeke kosala mabe kobetaka bato komenasaka bato nde moto ya boye nde bino bokoya koloba ete topesa ye respect tobenga ye papa ye moko ase respecte te ye moko amipesi respect yango te ebongo tokokende kobenga ye papa na ndenge nini ye osi omona esika ya bana oyo bato oyo bazali komela diamba baza kobenga moto aleki bango na mbula oyo azali deja na suki ya pemba moke na moto babengi ye mpe papa osi omona yango kuna ezalaka kaka ndenge nini ko vieille balle poro ndenge nini yango na tolobi ete Tshisekedi loko ozala kaka zoba po comprendre te Tshisekedi azali moto moko asangani na ye deja na bana ya kuluna azali moto moko oyo ete abwaki deja lokumu na ye ya kibopapa ebongo ndenge nini biso tokokende kobenga ye papa avant te tobenga ye papa il faut ye moko nano abanda kose respecte alors ke ndeko tika kolekisa ntango na yo pamba na makambo ozali kokoma alors bandeko tozongeli lisolo na biso Tshisekedi azali kaka na ide te atangisa makila ya bapeple po ete ezali lokola coutume moko boye to basekte na ye oyo azalaka na yango mais jusqu'à présent bato mosusu bacomprendre nano te biloko wana bandaka yango bandakala depuis ntango ya Mobutu akobimisa bato na balabala soki bato bakei bakufi babeti bato masasi bakufi okomona ye akende na limete nie avandi ondire likambo elekaki te sa meme ayeba ete bafamille wana bafamille baperdaki bato na bango atelema ta aloba ete nakende na bafamille wana nakende kokonsele bango rien ondire ezalaka lokola bambeka na ye ya makila ya bapeuple apesaka soki makambo wana eleki babomi bapeuple ye ake na limete avandi bino nde sikoyo moto botikali na pasi bandeko bino bosi bomona na bamanifestation nyonso abimisaka bana ya bato bosi bomona Félix Tshisekedi na kati ya bamanifestation wana ou bien bana ya bandeko na ye na kati ya bamanifestation wana bosi bomona ya azali kaka wana bandeko kopesa kaka bamitindo bana ya bato mosusu azali kosakrifie bango bandeko tozali koyebisa bino makambo ya solo bokeba ezali biloko ya ba science occulte na ye oyo amesana kopesa makila ya bapepe utakala mais bato bazali kosala makelele oyo bazali koganga lokola bachaku liboso ya bakamera mpona koloba ete soki le 6 décembre tomoni clair te bokomona biso problème eza te le 6 décembre na yo nde moto okoleka lokola ntaba okokufa mpe okotangisi makila na yo lokola ntaba po ete ozali na bozoba mais okomona ete jamais Tshisekedi akotikala kobimisa mwana na ye Félix esika bato bazali kobeta masasi mpe bazali kokufa abimisa mwana na ye Félix po ete makila na bino bapeuple nde ezali bambeka na ye oyo azali kopesa na bascience occulte na ye bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko tala ete bato oyo bazali kaka bato moko babandaki banda kala koluka ndenge nini ya koprepare mobulu na kati ya mboka tala par exemple Tshisekedi bamemi ye depuis matadi na avion ntango bakomi koya pilote na likolo alobi ete tokokita na aéroport Njili te tokokita na ndolo po ete siedani espace ya aéroport Njili ezali fermé abandi kodiskite na pilote na likolo bandeko est-ce que ezalaka yebi te ezali interdit pilote soki azali kokumba avion yebi te ezali interdit ya kodéranger pilote wana ezalaki badérangement Tshisekedi azali
tozali kokanisa eke lokola kombo na ye Tshisekedi azali na droit ya kosala nyonso na kati ya Congo mais azali komikosa ye akanisi ete soki ye alobi lelo ete nakopesa mot d'ordre na bapeuple mpo basala likambo mais ye akanisi ete Joseph Kabila nde azali na bapartisan te ye akanisi ete soki apesi mot d'ordre bapartisan biso bapartisan ya Joseph Kabila tovandi mpe nie après les 6 wana tozali kotala kaka neti bangoto bobo soki ye azali na posa makila etanga na Congo akomona yango mpe soki ye akanisi ete Joseph Kabila azali na bato te na kati ya Congo akomona mpe yango parce que Tshisekedi trop c'est trop aza na système ya kotangisaka makila ya bana ya bato po ete azali motema mabe yango nazali kokosa kaka ete peuple me bandeko ye azali lelo koloba ete mboka na biso Congo mais soki babandi lelo batala baloba ete eloko nini Tshisekedi asa sali na mboka na biso eloko ya malonga pete kaka kosine bamikanda bapandre bato atikali kotika te eloko moko te na kati ya Congo meme bandaku atongi te na kabeyaka mwanga na village natal na ye atikali kosala eloko te alors makelela nini oyo akoya kokosa biso oyo akoya kokosa biso po aloba ete ye nde soki azwi Congo akochange nyonso bandeko aye moment donné tozala lisusu bazoba te balingi komanipule bato lelo soki kutu totali ye azali koloba ete Joseph Kabila azali mopaya mais soki totali na ye na Joseph Kabila nani asali likambo na kati ya Congo okomona soki batangi kombo ya Joseph Kabila bokomona bilembo ezali na Congo mais soki otali ya Tshisekedi bilembo nini atiki ye atiki kaka ndenge mosala na yeka bobima na balabala bokende kotambola na ndenge asinya bapapie mpo baboma bakimba na ndenge ateka mutu ya Lumumba na ndenge abomisa bapapa na Pongo Love eloko nde atika na Congo yango wana mais eloko nini atiki lelo kutata Joseph Kabila soki atatiki bokonzi lelo peuple akokanisa ye na basouvenir ebele mais Tshisekedi souvenir na eza nini kaka ya kobimisaka bato na balabala bakende koboma bango bandeko bofungola miso basianse okilti na ye wana ti ntango apesi makila ya bapeuple te ndenge basi basengi ye ndeko akolela mpe pongi te azali koluka kaka ndenge nyonso ndenge nini akosakrifie bapeuple congolais bandeko nakoyebisa bino eloko moko bokanisa teke moto nyonso to soki boyebi ke moto nyonso to azali na poto awa azali kaka moto ya mayele babolole ebele bazali na poto awa oyo bazali komanipule bango ata kutu moto mosusu azali na Congo bakoki komanipule ndenge wana te ndeko comment expliquer mpona kolakisa ete bakongolais bazali kaka na mayele moke na motu na bango bakongolais mingi na poto awa bavandi kaka na poto po ete occasion epesamaki akomi poto mais vanda na congolais na solola na yo komona ete aza komerite pete azala na bamboka oyo po ete aye encaisser ye avandi kaka ide na etikali kaka na ke na Château Rouge na beti masolo na sali bakope na yibi na zongi na ndaku na lali ndenge moko pe kaka matonge ake na matonga beti masolo ala sali bakope na yibi azongi na ndaku alali donc eloko moko ezolakisa teke ayeki na poto penza pona kosala nini bato ya bongo omonaka bango nde moto balobaka mindele baza baraciste balingi bato te mondele aza raciste te mondele soko ye na mboka na ye apesi yo occasion evanda amoni oza kosala na yo oza kosala malamu makambo nyonso estce mondele akozala na problème na yo mondele soko aza kosilika mpo aza komona bino na bagare du nord na bachâteau rouge boza kobaluka eloko bolukaka boyebi te mondele aza komituna lobi mais comment biso tozali kokende mosala kobanda ntongo ntina pokwa bato oyo babiaka kaka na bachâteau rouge bazali kobaluka eloko mpe balukaka eyebani te yango nde eza kolekela mpe mondele alobi ete mais comment bato oyo bazali kobaluka bovomie bazonga na mboka na bango soki mondele alobi boye akomi raciste yo si omona mondele ake na Congo mondele avandi na Congo ti ndenge ayaki soki akosala 5 ans mondele avandi boye sans même apprendre langue ya biso kuna na bakongolais bien apprendre quelque chose et pas mondele jamais mondele place nyonso akomaka alingaka apprendre mais ya biso bozali boyaka ngulungulu botondeli bango awa okomona bato mobimba bavandi na France soko otali bango bandeko kaka na bamartongo bien na bachâteau rouge soki bakei basangani lingala bamatambo baza koloba mama solo mpe ezanga ntina kotonga na kaka
yango na moni ete ba Tshisekedi na bangwanda bazali ko manipuler bango facilement po ete ba cerveau na bango ezali ya kolala. Bandeko, comment expliquer moto lokola ngai mama Rosalie ata balobaka nazali zoba mais nzambe apesi ngai mwa sagesse nayebi ko raisonner pona nini? Ndeko, comment expliquer moto lokola Tshisekedi akoko ya lelo telema liboso ya bato po aloba ete Joseph Kabila azali mopaya, mais tango ye moko akendeki kosigne bamikanda na Sun City na bamikanda oyo basinya, eske na kati na bamikanda wana pourquoi akontestaka te po aloba ete na kosigne bapapie te po ete Joseph Kabila aza mopaya? Asigne bamikanda na Afrique du Sud na Sun City, aye lisusu na moment ya baélection ake kosigne badocument ezolakisa ete akokende baélection na Joseph Kabila, mais soki ayebaki ete Joseph Kabila aza mopaya, constitution ya mboka elobi ete jamais un mopaya akoki kozala président na mboka na biso. Mais pona nini tango wana ayebisaki déjà ba peuple teke non ndenge ezali na kokende ba élection te po ete Joseph Kabila aza mopaya? Ya kanisaki ete lokola asi asala kombo ya Tshisekedi akanisaki ete peuple nyonso akozala sima na ye. Tango aye komona ete peuple congolais mwa mingi bazali sima ya Joseph Kabila nde epesaki ye trouble. Aye komona ete donc makambo ngo ngana ndenge nazali kokanisa ete soki na tie libaya ngana kanisaki ete kosimba nzoka nde ye ngai na tie libaya kote ya Joseph Kabila pe batieli ngai ebende nde sikoyo amonaki mwa ete akomi koinvente bamakambo. Mais place wana sikoyo bandeko il faut bomona ete Tshisekedi nde moto azali ngoto bobo. Tshisekedi nde moto azali bolole malgré bozali koloba ete azali nani azwa diplôme ya doctorat. Mais ngai nazali kokota doute même na diplôme yango ya doctorat. Bandeko, moto ya mayele kotuna lobi mais moto soki azali mayele azali penza diplômé azali moto oyo asilisa penza bakelasi na ye ndenge bazali koloba. Mais ndenge nini akokaki kocontester te andimie de donc bayeba pese bamikanda yebaki ete Joseph Kabila aza mopaya, mais il fallait contester. Amoni ete tango bakei na makambo ba élection ekomona ete Joseph Kabila aza na popularité ya kosakana te nde sikoyo abandi kocreye babiloko nyonso ya kokosa. Bandeko nayebisaka bino ete Tshisekedi ezali plus dangereux le plus mauvais na banda Tshisekedi banda lit na ye. Boyebi nombre ya bato oyo Tshisekedi abomisi na Congo kaka na bajene ebobima na balabala bokende kosala bo. Boyebi nombre ya bato asa bomisi. Bandeko ba peuple congolais bomonaka mosika ata bozali kobenga ngai zoba likambo te bino bobengi ngai zoba, mais makambo ngai nazali koloba mokolo bokoya kokomprendre yango ntango bokosutuka ntango mosusu ekozala trop tard. Tshisekedi ayebi je nini azali kobeta. Ndeko ngai nakoyebisa bino eloko moko ezali mpenza preuve monene oyo eza kotalisa na bapeuple ete Tshisekedi azali na besoin ya peuple wana alobelaka te, azali pe na besoin mboka na biso ebonga te, azali koluka nde baintere na ye. Pona nini bandeko boyebi eloko nini Tshisekedi asala? Tshisekedi abandaka koganga wana tokozongela ngo ata 1 million de fois. Abandaka koganga likambo ya bafemme violée bango na bangwanda oyo nyonso. Tango kuta lobaki ete akokende na este nga moko nalobaki ete nayebisaki kutu bapapa Roger nalobi ndenge lokola Tshisekedi alelaka mingi mpona likambo ya bafemme violée. Tango okende na este okende mpenza konsole bamama wana na ndenge moko akosakana te. Tango mosusu mpe lokola mwasi na ye ezalaka na ONG bakomemela bango bakado bandeko. Tshisekedi ayeki kokende na este bandeko ake akomi Bukavu Goma bandini mais na atikali komona te esika Tshisekedi apense na bafemme violée akende ata kopesa bango ata mbote ya pamba. Mwasi ya Tshisekedi azali na ONG oyo ONG wana bazali kosala balete kosenga bambongo epa bamindele na kombo meme ya bafemme violée, mais mwasi ya Tshisekedi akei kuna na este ata kotala na miso ya pamba bafemme violée. Bandeko tomonaka mosika tomonaka mosika tokeba na bato oyo bazali komanipule biso bapeuple. Tomonaka mosika Tshisekedi azali kobeta bajene me ayebaka ete nzambe akosukisa ye. Omoni bajene nyonso bande kosala tina ndenge bakitisaki na aéroport ya Ndolo akei tina ndako na ye bandeko un leader
oke na ndako na yo vanda kimia akamati lisusu abimi akeiti na aéroport ya njili donc susi na ezalaki kaka ete mobulu ebima bato batangisa makila en tout cas tozali koloba yango soki Tshisekedi na basecte na ye na bascience occulte basengaki eke avant atokoma na année 2012 2011 oyo apesa balitre ya makila ya bapeuple en tout cas mbala oyo nazali koloba yango peuple congolais nzambe ya kodefendre peuple congolais sur tous les plans Tshisekedi ndenge azali wana ye moko akoleka alinga te soki ezali ke likambo ya makila ndenge bamesana kopesa ye moko akoleka parce que trop c'est trop Tshisekedi aza na lokuta moko bandeko tala bandeko moto ya mayele ko tala kaka babiloko nyonso asali ye avant tokende na baélection bozomona kaka ete azali penza papa ya kuluna azali kosala bamakambo kotinda meme bato bakende kobeta bakongolais tala na Afrique du Sud baja azali kotinda bato ya ngadi bakei kaka po lobi kaka ete Joseph Kabila azali kosala bie bazwi yo babeti yo baenleve yo bake balongoli yo bilamba babeti yo est ce que ezalaka yango wana tozali kosenga les races soki aleki en tout cas abeta loboko likolo ya mesa azwa ba décision makasi bato wana nyonso tu ezala na Afrique du Sud ezala na Europe il faut bakanga bango surtout pasteur oyo azali ya mokuse oyo biso tobengaka Lekisimbi Élysée ye penza ayebaka ete procès na ye nani plainte na ye ayebaka bakozwa ye kala te Interpol ekozwa ye kala te pe akobimisa circuit ya bato wana nyonso to bazali kosala babozoba Joseph Kabila balinga te akozala président na kati ya Congo pe ndenge ezali na soki bino bato ya UDPS bokanisi ete Tshisekedi akobimisa bino na balabala bobosana tete Joseph Kabila pa azali na popularité soki bolingi ebeba ekobeba me moto akozala perdant Tshisekedi bolinga te Papa Roger na pesio maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona ko pesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo na ko ebisa bino ete il faut boyeba yango. Tshisekedi azali moto oyo soki ndeko o comprendre ye bien te. Okoki kokanisa ete yende azali un vrai leadership na kati ya mboka na biso mais azali na kaka fauteur de trouble ye on dirait a profitaka tango mboka ezali na mobulu po ayaka siko kopesa banos na ye bato babima na balabala basala boye tango bato bazali kokufa ezali lokola ba sacrifice na ye o babengi bambeka oyo ye azali kopesa pona ba peuple bandeko babolingo na koyebisa bino boye oyebi soki totali malamu po ete peuple congolais na comprendre te bolanda malamu ko banda Mobutu azalaka na bokonzi ti Mobutu aye kokende botala bato oyo Tshisekedi asa bomisi botala ba makila ya ba peuple congolais oyo Tshisekedi asa tangisi bandeko oyebi eza na ba façon mosusu oyo moto okoki komona ndenge nini moto azali kotangisa makila ya bapeuple mais bato moye ba se rendre compte na yango ezate po nini azali na mayele moko ndenge balobaka demi malin ya azali kopesa kotangisa makila ya bapeuple na sima ya kombo ya peuple yango na jusqu'à présent peuple moyen à comprendre ye ezate. Donc Tshisekedi azali kopesa makila na kombo ya peuple tango azako ya angai peuple avant tout abimisi même slogan moko boy avant tout les peuples soki tout d'abord les peuples donc ba slogan na yazako pesa azako utiliser kombo ya peuple ezali neti pona ko aveugle peuple wana po ete ata soki asali likambo moko ezali ya mabe peuple akoka komona yango te. C'est ça les rôle na ye ezali nde yango wana azali demi malin ba je o Tshisekedi aza kosala bato mingi nanu ba comprendre yango te ebele pe basi ba comprendre yango Tshisekedi akomi ete po asala likambo na ndenge ya mabe il faut aluka ndenge nini ya ko utiliser kombo ya peuple bandeko ngai na koyebisa bino eloko moko
lelo Tshisekedi azali kolakisa ete yende azali moto oyo alingi peuple. Mais na koyebisa bino te Tshisekedi pas azali komikosa. Po lelo soki batali ba makambo ya Joseph Kabila asali na kati ya Congo. Joseph Kabila nde moto toko koloba lingi peuple. Tshisekedi abanda kokanga kombo ya peuple. Mais ayebi ba souffrance ba peuple wana bazalaka na yango. Tshisekedi asali na Mobutu. Ti na ndenge tokomi lelo. Mais boyebisa biso tango ba peuple wana ya biso ba Congolais. Tango bazalaki komona pasi okolongwa na Kinshasa po kende bandundu ozosala 3 à 4 jours. Mais lelo Joseph Kabila eko faciliter peuple wana. Mais Tshisekedi ayebaka te ke ba peuple bazalaki na difficulté na nzela ya bandundu. Toke kutu mosika na kabeya kamwanga. Joseph Kabila akendeki kuna ke kokutana na ba difficulté moko impossible bandeko. Oyo bino moko bomona na ba image. Bon, moi, Joseph Kabila na 4-4 na équipe na yemo babazo kende banzela mosusu impossible. Joseph Kabila keko mona bandeko mosusu na kabeya kamwanga impossible alors que ba Tshisekedi akambi mboka na biso mbula na mbula bangona ba Mobutu. Mais atikali ko sala rien. Atikali ko sala rien bandeko. Ata bandeko ya pamba tongite. Na kabeya kamwanga. Mais azali na bandeko asomba na Belgique. Oya tia ba ndeko msu na kombo ya bana na ye. Comment expliquer muto za koloba ete azali démocrate alingi Congo mais na mboka na yo otikali ko somba ta ndeko te ko tonga kutu ya pamba. Soki totali kutu bandeko ngai na ko témoigner président Kasavubu atika ndeko moko ya côté ya Bandal. Immeuble moko bo tonga yango. O immeuble na ebite tango mosusu pe bato bafutela kana ezako aider ba peuple congolais. Mais Tshisekedi atika eloko te na so yebisa bino makambo ya solo bandeko bo banda ko vérifier atika rien ndako eza ya limité wana azwa yango grâce l'état mutapesa ye lokola l'état mutapesa ye à l'époque atingama pe wana mais na kabe kamwanga atika rien asala eloko te ezali ba preuve o bino ba peuple congolais boko yeba nani alingi mboka. Moi si na yekuta za na ONG Mobimba bamindele baza kopesa ba aide na kombo ya ba peuple congolais mais na Kinshasa moi si na ye asala nini na kombo ya ONG na ye wana asala nini bandeko bomona ka mosika balalisa biso pongi te babeleli na kombo ya ba femme violée bapesa ba nos bazozo bambongo na kombo ya ba femme violée na poto mais Tshisekedi abeti tu na mwasi na ONG Mobimba bazali lango ba memeli ba femme violée nini ataku tu ba memeli lokote mais ko kende kaka ko pesa bango mbote ko consoler bango donc yaza ko préférer ko landa ba assassin o bazali na ba prison ba Jean-Pierre Bemba o ba participer na ba crime ya mboka na biso ndeko kende ko lobete azaye moko na laye na yona na kende ki pona consoler et bongo ba maman bino bo betela ka tangwa o bolobiete ba femme violée nde wana nde obosani bango apolo biete yonde leader ya peuple botika ko sala ba G biso ba peuple tozali lisusu bazoba te eloko nde bozali ko bosana yango wana yango tozali ko loba bandeko Tshisekedi azali na ye kaka comédien azali aventurier tala lokola ba mesana na bango kama makambo lokuta tala lisusu babandi nini bomoni lobi awa tango babandi kopesa ba résultat tala siko batu na bango babimi na poto bakomi kotambusaka banini o tosangisela topesa ba euro pote batinda yango na Congo mpona banani ba combattant bazali na Congo kuna baza kobunda mais bino bolobaka ete bino nde bozali ba généraux ba colonel bovandi na poto na ba grade na bino lokuta bopesa donc bokomi siko bosangisa mbongo wana pe bandeko botalaka kaka bokomona kaka ndenge kosuka toyeba bango bokomona bambongo na baza kozwa ezali kaka babien na bango moko bazali koluka ndenge nini ya kobenda peuple mais oyo nyonso bazali kokanisa ete makila ekotanga na Congo nzambe akokonfondre bango oyo nyonso bazali na baide te makila ya peuple congolais atangisa makila ya guerre ekobima bango moko nde bakokufa ezala oyo baza na Congo boza komona teke peuple congolais azali kaka nsima ya Joseph Kabila boza kokomprendre bango te botala kaka bato bazali kosala batrouble bazali kobima moi minorité moko kaka ya batu okomona kaka babimi mo groupe ale babandi kosala makelele mais baza kobosana te majorité ya bapeuple na makambo bamoni déjà Joseph Kabila asali na mboka bazali na bango nsima ya Joseph Kabila
yango na moni ete lelo oyo bato mingi ekomi kosala bango soni Tshisekedi bandaki déjà ko préparer ba contestation pour na élection oyo tango Joseph Kabila za ko bomando to kosala ba tourner ko kende na ba région nyonso ya kanga mikuna na Afrique du Sud kaka na ba jeune na bango o avion abandaki ba makambu na ya glokuta depuis kala babandi o avion na ko ya na hélicoptère hélicoptère o penza ya sol wano ya taka na kukende na ngo na Congo bazodi ngai na avion mi balé mususu ya ngai pe mususu o na kumema délégation na ngai ndenge zadi wana na zadi kuluba na pepe ete na kusala esprit mabe pero aza esprit mabe tala nga soki naza koloba boyko naza koloba yango na biete même nzambe aza kotala ngai biki naza koloba vérité pona Tshisekedi atangisi makila ya bapepe ebele et puis tango atangisaka makila ya bapepe ake na limeta avandi na ye comme si rien n'était bafamille wana batikali baza kolela bibembe na bango sans que même abima ye aloba ete nakende mpe kotala bato babomaki na kuta na bafamille na bango nasolola na bango rien zéro mais bandeko babolingo leader yango nde ya ndenge nini oyo aza koloba ete azali leader ya bapeuple donc leader na ye kaka ya kokende kopesa bapeuple congolais comme bambeka non mbala oyo Tshisekedi akolonga te mbala oyo akolonga te baje na ye wana oyo amesana kosala mbala oyo ayebaka ete akosuka ndeko nazali koyebisa yo moto omesana kosala makelele liboso ya bakamera mpona koloba ndeko nazali koyebisa yo tia yango na motu na yo soko ozali kompense ke Tshisekedi akopesa mot d'ordre po ete kuna na Kinshasa bato makila etanga azali komikosa soki te ye moko nde moto akokota na se ya mabele wana makambo naza koyebisa bino bokanga date ya lelo soki Tshisekedi akanisi ete akopesa mbala mbeka makila ya bapeuple congolais ntango mosusu ye moko nde akokota na mabele omoni ndenge nzambe akonfondre ye abandaki koluka makila etanga depuis kala yo okiti na njili okiti na aéroport ya ndolo kende na ndako na ovanda kimia ti motema ebongaki te lokola peuple congolais lokola nano atangisi makila te motema na eza kobonga te ti akamadi akei na njili mpona koluka kaka trouble bima bapeuple batangisa makila mais bandeko ça c'est quoi après boza kolobela bato mpe on licencié en droit on licencié ya ndenge nini oyo on licencié ndenge nini aza se comporter comme un papa kulunaire tala kaka bandeko mpo mona ete Tshisekedi azali kuluna tala ntango aza kopesa message na ye oyo ya suka oyo aza koloba ete ndenge ezali wana na kopesa mot d'ordre bandeko botala evandeli wana ndenge avandi azwi lokolo moko asaleli ete amatisi boye donc avandi neti na orgueil nyonso mais Tshisekedi ayebaka ete nzambe akokonfondre ye soki azali kokanisa ete bapeuple congolais bakotangisa makila ye nde akokota na se ya mabele akolanda mobutu soki azali kokanisa ete mboka na biso ezala kaka na kati ya babuzoba tala tata oyo atraîne biso na babuzoba ya tro atraîne bapeuple congolais na babuzoba ya tro ndeko nazali koyebisa yo moto esika ozali yo moto ozali kolanda émission ya radio Zoom Elmil nazali koyebisa yo keba na bamaloba na yo oyo ozali koloba ete bino bozali koloba bino bozali koloba boye mpona Tshisekedi tala bapesaka moto respect soki ye moko amipesi respect mais soki Tshisekedi alingi komipesa respect ya nini biso tokopesa ye mais boyebaka ete bino soki bozali koluka guerre boyebaka ete epai ya biso mpe bapartisan ya Joseph Kabila tozali bangoto bobo te tozali koprepare mpe guerre na bino bokoyoka ete soki bato ya UDPS mardi bameki kosala faux pas bakomona yango moto ekopela bakomona yango na banzina Tshisekedi malgré balobaka za malade na ndenge atambolaka malembe akopakata mbangu parce que trop c'est trop buzoba eleki mingi tata munene boye azilingi ko se respecter te azako abandaki koloba na ntango ya Mobutu je suis un démocrate mais lelo oyo batie démocratie likolo ya mesa azako kokoka kosalela démocratie yango te abimi mpenza vrai culunaire jusqu'à ce que basali basali batricot ya PPRD belé batindi yango na Congo batayi de pesi baza koletisa bango yango bakopesa bango na bamachine baje ya Tshisekedi mpona koloba nini botala bato ya PPRD baza na bamachine nzoka nde bato ya UDPS baje na yo wana todevole yango aza kotinda bana ya bato baza kokende baza kokufa baza koboma bango alors ye aza kosepela kaka komona mais ayebaka ete bandeko oyo naza koyebisa bino eza prophétie
ndenge Tshisekedi a raté ba makila ba peuple congolais boy bakaite nzambe azali nzambe tango musu yemoko nda kokota na sa mabele yemoko kokota na sa mabele nazali ko yebisa bino ba makambo yo deux fois te lokola azali ko linga kaka makila ba peuple congolais etanga yende akokota na sa mabele oite azali motema mabe azali motema mabe bandeko bino nanu boza ko comprendre te makambo na za koloba mais boko comprendre yango plus tard boko ya boyeba ete Tshisekedi du rôle ligne aza ko jouer pour na makila ya ba peuple congolais na mboka na biso yango na mona kaka azali mutu moko ko ayaka na lokuta kaka peuple congolais ngai na azadi kulubela pona peuple congolais eloko na jenye peuple congolais tout d'abord le peuple tout d'abord na makambo lokuta le peuple tout d'abord soki le peuple tout d'abord okay awa na Kivu et si ko bandai ko beta tango awo ba femme violée bozo ko lia bambongo ya ba femme violée na poto mindele baza ko pesa bino bambongo pona ko lobanini abato bazali ko luka ba aide pona ba femme violée mwasi na yo moko ONG na ye aza ko lia bambongo ya ba femme violée na bangwanda nyoso okay kuna na este ata bomona ba femme violée wana te pona ko lakisa ete bozali bato ya lokuta boza ba miyibi ndenge ezali wana nzamba ko banda ko confondre bino payer baka yango ete toko banda toujours ko tia bino contre mi toko tekela bino tante buzoba ya to mboka na biso soka ezali ko kufa bino ba Tshisekedi bino ndem bobomi mboka na biso Joseph Kabila te bozali bato ya lokuta yango na bobandaki ko préparer déjà contestation bien avant élection ne bande qui te me bobandi déjà ko bande ko bino busu bomona kaka bato yi de pes ndem bobande ko yana ba preuve oh non to kandi batu moko boye bilete ya fodi yango on dirait ba biloko moko nde basi ba préparer ki yango siko ba komi ko bimisa yango bande ko ba fuite wana nyoso to zu yango ba scorpion noir na biso na Belgique ba biso ba ji yango ndenge ba préparer ki yango mais tu sais que de ba kaite ba carton azo ko beta o ezali fin na ye soki azali kokanisa ete Joseph Kabila nde moto eza fe na ye nde moto kozala fe na ye mama ozali napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba ba peuple congolais il faut tozala éveillé po ete Tshisekedi a manipuler ba peuple na ndenge nyonso mais nzambe azali ko épargner kaka po ete makila ba peuple congolais esopana te azali manipulateur et puis bolanda malamu bandeko tango atindaka ba peuple na balabala après avoir atindi bango na balabala soki bibembe ekufi jamais tomonaka esika ye asalaka tour esika bafamille bakufisi bato na bango akende ta kopesa moya ya consolation ye ezali kaka soki bapeuple bakufi ake na ndako na ye na limité avandi comme si rien n'était pona kolakisa bino ete posa na ye ezalaka ndeke makila ya bapeuple wana ezali nde force na ye na basience occulte na bango oyo bamesana kopesa me mbala oyo bandeko bapeuple congolais bozala mayele po ete Tshisekedi azali komanipule bapeuple na ndenge ya kosangana te lelo oyo nde bandeko ifo bobanda komituna ntango Tshisekedi abandaki kobelela bakombo ya bafemme violée koloba n'importe quoi bafemme violée bamama na biso mais akomi na ese kuna na mwasi na ye ata koloba ete no tokenda te tosala ta 5 minutes ya pamba totala ta bafemme violée wana tosolola na bango jamais zéro atikali ata komona bango te mpona kolakisa ete peuple oyo alobaka ete peuple alingi peuple ya modele nini toza komona kutu Joseph Kabila na mama Olive Lembo bazali kokritike lelo tomonaka ntango nyonso peuple congolais azwi likambo okomona soki Joseph Kabila atelemi te mama Olive akotelema po ete akende esika peuple azali mpona kokabola mawa mais Tshisekedi akomi na este atikali ete komona bamama wana te mpona kolakisa bino ete bato oyo bazali bato ya lokuta mpe ndenge bazali wana bango moko bayebi histoire ndenge ya makambo eleka bayebi bamakambo ya violo ndenge eleka banani basala yango mais lokola bazali bato ya lokuta epai ya peuple bazali komanipule peuple mpona koloba ete tala boye Tshisekedi akoki kokosa lisusu peuple te Tshisekedi akoki kosakana lisusu na biso te tozali bato oyo ifayeba ete tozali bakongolais oyo tozali mpe na bafamille na biso tozali mpe na yakoki kobanda kobimisa bato lokola bazoba te babimaka kaka ngulungulu yayebana bavandi na poto baza kolia basemul baza kolia bamburge baza kovimbisa bamabumu ale yebana ya bato mosusu nde azali bandeko nakoyebisa bino boye
bomoni mpona bana ya bato mosusu soki Tshisekedi atindi bango na balabala ata masasi ebeti ye azongi na limete alali avandi problème eza te mais ezala ete mokolo mosusu baloba ete bon parmi banana ye nani Félix Tshisekedi pazala na kati bakende esika masasi eza kobeta soki Tshisekedi akokoka kolala butu wana soki akokoka mpenza kolala butu wana mobimba mais lokola ezali bana ya bato mosusu azali à l'aise ata bakufi problème eza te azongi na ndako na ye ala kokosa bino kaka na badiscours ya lokuta boyeboye mais bandeko bobanga eloko te nazali koyebisa siko na bapartisan ya le reis Joseph Kabila bobanga eloko te ndenge ezali wana basi bazwi badisposition nyonso tous mpona Tshisekedi oyo nyonso tu Tshisekedi akolinga asala na ndenge ete aluka makile ya bapeple tanga ayebaka ete basi bazweli ba disposition nyonso ezala na niveau national ezala na niveau international ye soki akebi te bandeko akolanda Jean-Pierre Bemba na CPI pe bato nyonso to bazali koganga na bapoto bandeko ekozala chasse au congolais oyo makambo na yebisi bino bokanga date ya lelo oyo bazali na bagenda bakoma date ya lelo po ete communauté internationale et assuré déjà Pasteur Ngoy Mulunda balobi ete biso tozalaki tomoni ndenge ba élection l'équipe problème ezali te toyebi bato nyonso bazali kolinga kosala ba désordre balobi ete moto nyonso tu oyo akosala mobulu après ba résultat final balobi ete bakozwaye communauté internationale elobi ete bango moko bakozwa disposition na ye pe soki alingi ete makila ya bapeuple congolais etanga ye moko nde bakozwa nde disposition ndenge Tshisekedi azali wana bandeko azali ya koyeba mais lokola azali moto ya lokuta ayebi déjà bavertissement nini basi bapesi ye lokola azali moto ya lokuta akomi koutilize kaka kombo ya peuple mais ndenge tolobi ete Tshisekedi mbala oyo akopeye cher po ete asi atangisi makila ya bapeuple mingi na bajeune aye kaka wana azali yango soki aza koluka ete bapeuple congolais makila etanga po ete ye azwa lisusu force na ndenge ya bamesana kopesa na basience occulte na bango mbala oyo Tshisekedi ayebaka ete ye moko nde akolala ye moko nde akolala mpe akoluka soki basengaki makila ya bato ebele na Congo mwasi na ye asomba kaka bantaba na bamabata na nini akatakata bango bakingo makila wana etanga aloba kaka ete oyo topesi mpo na mobali nanga mais soki azali koluka ete makila ya bapeuple congolais etanga azali komikosa mais bato mpe bakosalera ye babima na balabala bango nde bakoregrete bandeko botala ta ntango bozali komona fulu ya bato ezali kobima na balabala mpona koloba na nkombo ya Tshisekedi boza komona ete soki otali bien ezali kaka mwa minorité moko boye mpona kolakisa ete bato ya Joseph Kabila bazali ebele na kati ya Congo bino boyebi na ntango ya Mobutu ndenge ezalaka soki Tshisekedi alobi mwa liloba boyebi ndenge tobandaka kobima biso nyonso mais sikoyo bomona kaka ekoma kaka omona mwa groupe moko boye bimi eza koloba mpona kolakisa ete azali na ye lisusu populaire te babiloko nyonso basalaka na sese nzambe asa confondre bango mpe bakolonga te bakotikala mpe jamais kolonga nzambe alingi peuple congolais mingi nzambe alingi teke biso bapeuple tokufaka kaka lokola bambeka mokonzi oyo akobima yango nde oyo biso bapeuple tokondima ye Tshisekedi mpo ete lelo aya koyebisa bato ete ye nde azali sauveur ya Congo ye nde azali sauveur mais soki balobi ete babanda kotala bilembo na mboka na biso eloko nini Tshisekedi atika bandeko eloko ya malonga te atika mpe eloko te meme na kabeyaka monga eloko te akoyoka ta soni te un jeune président ye akomi kokende na kabeyaka monga mpo aluka asala ata mwa quelque chose il faut ayoka ta soni te yango na ezali kosala bango soni bakomi koluka ndenge nini ya kosala manœuvre mais ndenge ezali wana bango na bangwanda mbala oyo Joseph Kabila akozwela bango système bakokamwa mbala oyo système bakozwela bango bakokamwa bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokodekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci